Bonsoir, hein? Bon, nana kin, nazongi kin. Bolamba bolia, bobu mazewe na Noel, toko yate na bandaku na bino. Boyoki, nazaya na poto, boluki ngati bobengi ngati bomonani te. Bolamba bolia, bobu malion penza. Ozi pa léopard obomi toko yate. Nazongi de kin. O deme na ndoza na poto na ndoza elo silisa lamba lia bilo wa ndoza na siso lambo lia na kuyate na zongi na kati ballon moni ballon penza na kati ballon bolamba bolia na oyate no na siso panza ba bagage ti makasi na kofuta excédent de bagage bolamba bolia o deme na bombela ke biloko banana na nde na zongi bomona niti bobo ma léopard bolia bobo ma girafe bolia na banda kuna mino toko yati to na ba visa ya ba mbula toko zonga poto wana me bine pa mino toko yati po bomona niti bolamba bolia. Je suis à Kin, je suis de retour. Demer azongi Congo aza égoïste po te apesa bato eloko te yango abimisi maloba oyo bandeko maloba oyo ebimi po bato bakosenga eloko te aza na mposa kokabola ata sous-vêtement pamba te na moto yango aleli bango avance nazalaki na poto bobengaki ngai te eza te bobenga nga na bonane ata bobomi zèbre bandeko ata bino moko. Bonsoir, hein? Bon, nana kin, nazongi kin. Bolamba bolia, bobu mazewe na Noel, toko yate na bandaku na bino. Boyoki, nazaya na poto, boluki ngati bobengi ngati bomonani te. Bolamba bolia, bobu malion penza. Ozi pa léopard obomi toko yate. Nazongi de akin. O deme na ndoza na poto na ndoza elo silisa lamba lia bilo wa ndoza na siso lambo lia na kuyate nazongi na kati ballon moni ballon penza na kati ballon bolamba bolia na oyate no na siso panza ba bagage ti makasi na kofuta excédent de bagage bolamba bolia o deme na bombela ke biloko banana na nde na zongi bomona niti bobo ma léopard bolia bobo ma girafe bolia na banda kuna mino toko yati to na ba visa ya ba mbula toko zonga poto wana me bine pa mino toko yati po bomona niti bolamba bolia. Je suis à Kin, je suis de retour. Pote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko atabino moko, maloba oya lobi. Ata batoyo, balinga ke ba mesana ye. So bazaki na posa baya, kosenga ta kado moko bakoya. Nandimi te, memi kobenga, bakobenga ka jula bonane ba souhaité bonane. Bako prononcer le mota poto. Po bato ya lobi ke banda ko bengete tanga zaki na poto. Babanda ko lande na TikTok. Bazako tala yepe. Bazo zela tanga koya. Na okepa demer pota mososo na kozwa mo eloko. Yepe ko kita kiti
na avion talele kwa beti bango jeli pe awa na poto ye pe fo akita moto alanda demer ifale kutu bakita nzela moko me jeli aza preti pe po akita malingi mutu moko tatika na poto bandeko jeli pe alingi mutu tatika na poto po jeli samoni manika kotikala azomona grâce te mope akokosala te atikala po ye de bato azolinga te batikala bango wana na bana mibali soki validi tambo atikali na ekolobela jeli so eloko te me soki grâce te mo atikali manika tikali awe jeli so nandimi ta kolala bie ata aza na viza na 4 ans demer niangi ye soki azongi noki mpo mobali ne kuna kotuna ye otikali nini lekingisi azongaki bekipe tous ezongi nana boduka na mobali na ye basi bazongi sikoyo so botikali kuna botikali bino na bino baoyo mpe baza kuna baza bakamaradi no te demer otikali mpo na nini surtout ozotambola na banani ata oza pa fanatike na yo to pa ndeko no moko me demer na mosala nini yango demer fo azonga bien sûr nasi nalobaki na bino demer aza deja na amour secret ne na poto abombi ye mpe kitoko me jeli sho sikoyo so totali mpe jeli sho nana boduka oyo azozwa ye mwana sazongaki lekengi fali pupa sazongaki baroyaume oyo babanda kotambola na jael badimine bametre bazongaki ya poto bake bafere na bango ata bino moko jael sikoyo azozala na banani mpo jael ndenge aza wana banda baya na nana boduka jael baladisi ye botele 3 baladisi ye na bandako bisika bien jael we ndenge batikali boye aza wapi mpo jael na mwa bajour oyo azali ezosenga kaka teke aza na poto non ezosenga fo bolesa ye ezosenga fo bobakisile bakado ezosenga lisusu ndenge nani alobi demer ozwi biloko ebele me sikoyo nde fret bakilo na yo ekofutama ndenge nini donc jeli fo bafutele bakilo bon kote kuna jeli akodebrouye kaka donc jeli aza deja prête akozonga mpo akokovanda bongo te fo azonga ata vize ezali me kolia na ye kolala na ye donc fo azonga kaka obe abwaki ngunda me lokola ye alingi kozonga alobi akozonga donc fo azonga me sikoyo azotala mpe manigi de john azotala mpe grace temo mpo jael ayebi basekre ya grace temo te baza mpe bamaster te nayebi ekute so bapesanaki mbote jael na manike bapesanaki mbote basololaki me bakamatanaki awa sikoyo jael mpe otala bango yango jael abeti bango eloko wana demer abeti bato akini bon aza mpe na raison eza mpe te nandimi mpe te aza égoïste
ekokozala nde adimine bato ya matolo mpo demere awuti poto bakoya kobete matolo na bato nyonso omona tikali kaka eloko moko mpo na kodimine bato koreduire yango abeti eloko wana ta mosu oya mpo na bongo nati kokanisela mabe ti aza egoiste te jeli sikoyo nde fo akita mpe azokita aza ya kobongama bakoline mpe okende yango bien mpo jeli atimba ti mpana ya te eloko moko te otikala na poto tue kokita soki mpe esengeli contener contener mpe kokitako mpo jeli akotondisa contener so okebi kutu te jeli azokita na voiture muntuka pa jeli tembe te me nde aza nde na posa te Manick de John na Grace Temo batikana na poto ata Manick de John ye moko atikana na poto opo na réseau santé jeli alingi te zonga kaka kini soko kodaye odaye kaka nga jeli nakoya nakolela mpe nakotia cotisation motikala na poto niete obanda osalelanga émission mikolo ekoya te mpo eza na cadre ya jalousie te eza na cadre ya diversaire mpo na tose comprendre jeli azali jaloux te aza na jalousie moko te na manike aza mpe jalouse ya Grace Temo te me lokola baza bato internet réseaux sociaux badiversaire alors akolinga te batia ebi bandeko ne kuta équipe nationale bi oyo batia ye badouleur oyo ayokaka bongo sikoyo Manick de John akobakisa susu Grace Temo mpo Grace Temo mpe awuta na Karine Manick de John mpe awuta na Karine do batikala na poto ezaka neti Fivette Mayemba ti atikali na poto do na cadre bongo mais jalousie jali ali muta ya jalousie te nalobi te azalaka jalouse te kozala jalouse bato ebele bakozala na bango jalouse mais eza jalousie moko passagère eye eke nango eza mpe jalousie mal placé te jalousie moko esalaka mpe moto mabe te ekosala kaka ye moko moto ayoki jaloux pasi mpe na temps wana kaka nsima nango akomine bien mais jalousie mpenza jalousie jali azala moto aketo te baketo wana makasi rien aza nango te baketo mal place aza nango te soki kaka nde alingi Manick de John na Grace Temo batikala na poto te ezaka badiversaire fo bazonga bango tu ntango bakozonga ye alia bango mpo jele baperike valise mobimba bilamba valise mobimba na ya hiver amemi yango raison nini jele amemi yango lokwasi nalati yango natika motoki na ngai te biso bakongo mpo jele na makambo wana akomaka azongaka muntandu 100%. Nzoka aza susu na parti na ye mosusu ya bangala ya famille Bosange. Alors jele komema biloko ebele alingi siko ntango bakokita kuna ante bango na bango batala nani aye na biloko ebele na bana mibali te ante ye na Grace Temo
po jeli ko kita zolinga kita falia nanu tous les bana basi baza na Congo jeli ko kita zo kita azolinga deja turo modela ko kita yene muta kobeta photo mikolo yo na mama Denise siko photo na bango ozala ko telemate bavandi oya la baronne ba mela mas verre ba tomboli verre jela kolinga bazolia na table yosolia na première dame rien jela lingi ezala bon eza rêve na ye aza na droit rêver donc alinga kita penza alia grâce temo Manik de John déjà liaka mais grâce temo fa lia ye penza ko lia e bimana miso bato bo sentir penza ke jela uti poto azocha muntu kana mai jeli wana ubia muntu ka sekendaki nakanza chango na kombo ya Nana Boduka tamu supe na komba falia po bima penza bien agocha mpe na kombo ne mo jeli chote ba opanza wana ba fanatique le grand pao a peto tangi le grand pao jeli pe fo keba ponengo uti poto boye ba procès no ba ko kipango sikoya po ba bureau de na bino kuna na ba parquet na bino ekipa penza accusation te ekipa ka moto ba kize a kotela biso combien sikoyo jele outa poto na bato kutu bachaki bango na konti na hotel ba portail plainte pa na bango te ke ba ko sale lo plainte o ba porter plainte contre X tout bien au mona contre Z et Z la ganin ba benga ngone lettre oui lettre lettre suka ya alphabet j'ai le chaud j'ai le coq. Bonsoir, hein? Bon. Nana kin, nazongi kin. Bolamba bolia, bo mazewe na Noël to yate na banda kuna dino. Oyoki, naze na poto, boluki ngati bo bengi ngati bo monani te. Bolamba bolia, bobo malion penza. Ozi pa léopard obomi to yate. Nazongi de akin. O demain nandoza na poto nandoza lo silisa lamba lia bilo nandoza na siso lambo lia na kuyati na zongi ana kati ballon moni ballon penza na kati ballon bolamba bolia na oyati non na so panza ba bagage ti makasi na kofuta excédent de bagages bolamba bolia o demain na bombela ke biloko banana na na zongi bomona niti bobo ma léopard bolia bobo ma girafe bolia na banda kuna mino toko yati to na ba visa ya ba mbula to zonga poto wana me bine pa mino toko yati bobo mona nti bolamba bolia. Je suis à Kin, je suis des retours. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ma famille sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yania, donc il y a boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.